Muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, Dios. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra. Coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà. On est à Zembo na biso ya ba louange ya espagnol. Et c'est que Zamba fungula ba porte. Il y a bénédiction, force, tous à la béni et puis à la sa gloire na ye. Voilà. Amen. Voilà, alors merci na babone, merci na bino nyonso to bolandaka, ma vie na bino na bongama bien. Voilà. Merci na bino so bolandaka ma vie, alors que Dieu vous bénisse vraiment. Alors nzamba pambola bino na lingi bino tellement mingi. Voilà, merci pour la bandeko, pour la live na biso, oh eza sur la divorce. Donc continuer on a live il y a lundi, voilà. Oyo eza juste tozolinga tosola makambo mosusu awa live lundi na 19h45 kozanga te totia numéro wana mpona bandeko oyo bakobenga babenga, voilà, parce que en tout cas j'ai dit bandeko bazalaki na mokusa kobenga mais YouTube asali biso mabe longoli banuméro nazotia azo efface yango, voilà. Alors lundi na okomango na se ya live wana na okoma numéro, alors bandeko o baza mposa ko participer ba participer, voilà. Alors lelo sujet na biso on a partager na bino samedi ya lelo, voilà lokwa toza na biso weekend na bibo na moi on a kanisi bino na bandeko na kotika bango so pongo pamba te natinda susu video oyo, voilà, po esepelisa biso nyonso tu. Alors sujet na biso ya lelo ezali est-ce que kosala malamu eza mabe, kosala malamu eza mabe, donc elingi koloba mingi, elingi koloba sujet oyo eza lokwa question. Donc la question na mutu atuni eza mutu atuni ke kosala malamu eza mabe, c'est-à-dire ezolakisa ke mutu wana asalaki soit malamu azoki déception moko, ou soit basalelaka ye bolamu te, to ye mutu asalelaka ye bolamu te, to ye asaleli bolamu azwi déception, azeli bazongisele bolamu bazongisele yango te, ye asalelaka bato bolamu me ye basalelaka ye te, voilà. Alors yango tolingi topartage lelo. Alors ndeko nangi naloba réponse ya makambo oyo ya sujet na biso ezaki kosala malamu eza mabe te, kosala malamu eza bien, eza vraiment malamu, parce que soki ozosala malamu ezosepelisa nzambe, parce que bolamu nzambe arekomande biso tosala malamu, alobi na biso tosunga moto azangi pesa ye, moto azoluka lisungi sunga ye. Preuve wana alobi ke ntango ye akoya yesu ntango akozonga akotia ba brebis na droite, ba bouc na gauche, akoyisa bango ke ayesa ba bouc ke ba bouc donc bataba, ayesa bango ke nayaki nazangaki ya kolia bopesaki nga te, nazali na prison boyaki kotala nga te, bolongo na yebi bino te. Ntango ba bouc baotuna ke comment air nini yo oyaki, to mpe na moment nini yo ozalaki na prison, oyo biso tokenda kotala te. Seigneur Jésus aloba na bango ke bato oyo bazalaki koya kosenga bino biloko ya kolia, to mpe bato bazalaki na baprison bandoki etala bango te, ezalaki bango te, ezalaki ndenga, alors bolongo na yebi bino te. Bato oyo sikoyo Seigneur Jésus aloba na babrebi ke boya epa na nga bokota na repos na nga, parce que naliaki nazangaki ya kolia bopesaki nga, nazalaki na bilamba te bopesaki nga bilamba, nazalaki na prison boyaki kotala nga. Ntango mpe bakotuni même question ayesa bango bato oyo bande kosalisa wana ezalaki bango te, ezalaki ngai, bande kosalisa bango te, bande kosalisa ndenga, voilà. Yango wana kosalisa eza mabe te eza malamu, kosalisa bato eza mabe te, kosala bolamu eza malamu, mpe kosalisa bato eza malamu, voilà. Alors nde sikoyo na kosalisa bato wana il faut pas ntango yo ozosalisa bato kozela te ke bato bazongisela yo bolamu, ntango osalisa mutu kozela te mutu azongisela yo bolamu, ntango osalisi mutu salisa mutu
premièrement pour la gloire en Nzambe, deuxièmement pour la bolingo oyo ozanango envers batuana, salissé pour la bolingo poser la eloko moko te en retour parce que ceux qui au salissé mutu ozozela keye pe azung silo pe bolamu okozwa ka ba déception okozano kaka mutu akolela okoma kaka kina salisa batu menga bazung sila bolamu te na salisa batu menga bazung sila eloko moko malonga te alors tant ozo salisa mutu salisa ye kaka pour la bolingo. Premièrement pour la gloire en Nzambe, deuxièmement pour la bolingo salisa kaka kozela te azon sur bolam mais zelande Nzambe ako récompenser yo salisa mutu Nzambe nde ako récompenser yo Nzambe nde akozon silo bolam kosalisa mutu eza mabe te eza malamu. Alors totanga siko na Bible totanga na Marc chapitre 5 verset nango chapitre 5 verset nango combien zela total verset 1 à 18. Bible lobby, comme il monta dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ils ont solo ya mutu o yazaki liboma o Jésus Christ akutana na fou de Gadara. Jésus Christ akutana na cimetière tant Jésus Christ azolinga traverser parce que nzela on a place Jésus Christ va quitter qui na barque na bango cimetière ezaki wana alors fou de Gadara azaki wana mutu liboma na zaki komi kata kocha ba pota bando kangi ba chaîne mais azo buka ba chaîne azokata mutu liboma na zaki na milieu mabe bando bengi les gens. Oh, comment les équipes les gens, voilà, pour les équipes des démons ébélés. Alors, tant Jésus-Christ est à côté de Moutouana, à délivrer Moutouana, ne Moutouana suko, avant que banager, à ligner suko, à tikalana Jésus-Christ, avec Alanda Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ a fait que non, Kolandangate, Jésus-Christ a permis, qui était qui Alandae, avec Kolandangate, qui est né la famille nayo. Qui est la famille qui est née sa bango bolam on zamba salelio pe ndenge nzamba yokelio mawa. Alors en espagnol na monyango eza clair mingi. En espagnol eza clair pour espagnol place moko na sepe na onde balobi na Marc 5 abalobi Mas Jesus abalobi al entra en el barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a lo suyo, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Donc, kende na ndako na mutu yango alingi atikala eza même verset même chapitre même verset na totanga donc natangaki mpona comprendre bien ayebisi ye mutu yango alingi atikala nde na Jésus Christ mutu yango tellement amoni Jésus Christ bamerveille asaleli ye akangoli ye alobiki atikala nde na Jésus Christ ayebisi ye non kende na ndako na yo kende epai ya baoyo yo yebisa bango na famille na yo yebisa bango makambo Nzambe asaleli yo et puis yebisa bango ndenge Nzambe ayokeli yo mawa azalaki na miséricorde na yo na espagnol babi miséricordia donc ndenge Nzambe ayokeli yo mawa donc akitisi mawa ne likolo na yo kende na ndako na yo. Pourquoi Jésus-Christ azongisi ye mutu oyo? Parce que abwaki mutu oyo alanda ye azongisi abeki na ndako ake na epa famille na ye ake kotatola o Nzambe asaleli parce que Jésus-Christ aidaki mutu mpona gloire ya Nzambe et puis mpona bolingo oyo Jésus-Christ azalaki nango envers mutu oyo Jésus-Christ aidaki mutu oyo non mpo mutu azongisela ye bolamu to mpe mpo mutu alandaka Jésus-Christ partout Jésus-Christ azotambola mutu wana alandaka ye mpo bato bamonaki Jésus-Christ mutu akangoli ye boyeboye non Jésus-Christ asalisaki ye kaka mpona gloire ya Nzambe mpe mpona bolingo oyo azalaki nango envers mutu wana parce que Bible lobi Jésus-Christ aye mpona koluka ba brebis perdu ya maison ya Israël. Donc mutu azalaki moko ya ba brebis perdu ya maison ya Israël nde Jésus-Christ a délivraki.
c'est que pour na bolingo Jésus-Christ azalaki eloko moko te na retour mutu oyo afuta ye mbongo to pe mutu oyo akoma soki disciple na ye non Jésus-Christ asalaki ye kaka po na bolingo yango wana ntango ozosalisa bato kozela te ke bato bazongisela yo bolamu salisa bato po na bolingo salisa bato po na gloire ya Nzambe kozela te ke bazongisela yo bolamu po soki ozozela bato bazongisela yo bolamu okozwa badéception ebele salisa bato po na bolingo. Alors, eza pe na bato mosusu na vie soki osalisi ye tika ya kende bato mosusu eza te kaka soki osalisi mutu osatache na ye okomi kozala na ye non neti Jésus-Christ asalisi mutu oyo mais asatache na mutu oyo te atiki ye libre akende na ye mais lelo toomona bato mosusu soki aede mutu wana akotika mutu wana libre te akotika mutu wana libre te akokoma koutilize mutu wana akokoma sikoyo komanipule mutu wana omona asatache na mutu wana akozi kaka ndenge asalisaki ye akomi sikoyo kosala kosengi baservice ya makasi oyo mutu wana akoka koboya te. Par exemple oyede mutu azalaki na mosala te oyede eke azwi mosala ntango azwi mosala wana okomi opesi sikoyo bacondition okomi bon salaire na otandoka bolango soki ameki oloba ngam napesaki yo mosala wana donc mutu akomi esclave na yo po kaka oyedaki ye mais Jésus-Christ mutu oyo ntango Jésus-Christ aide akomaki esclave ya Jésus-Christ te ke Jésus-Christ abaki ozalaki liboma ngam nabikisi yo na liboma wana mutu ne bando osala bien te olingi nazongisa yo liboma soki mutu wana donc Jésus-Christ azalaki bongo te Jésus asalisi atiki yaki ye mais soki ezalaki lelo na bato ya lelo mais nazongisi liboma mutu wana nga olingi nazongisa yo liboma nga nalongolaki yo liboma sikoyo nazosenga opesa nga bolingi te non Jésus-Christ ntango asalisi mutu wana alobaki na mutu wana akende na ye mais lelo bato ebele awa na mokili oyo soki aide kaka mutu ekoma kaka ngam napesaki yo mosala wana ekoma salaire na ye fo tokabula okomi kosenga ye baservice ya makasi oyo akoka kosalela yo te oza na likambo kende kuna kende ozwi nange eloko boye kende kosalela nga boye oyo mosusu ndako na ye moto akoma kotia provision ye moto akoma kosombela na bilamba na kolata ye moto akoma kosombela na bacrédit na telefone ye moto akoma kofutela yo courant ye moto akoma kofutela yo mai akozi kaka oyedaki ye na mosala. Bandeko soki tosalisi mutu kozela teke mutu wana zongiselo pe soki oyede mutu tika ye libre akende kokangama na ye te kokanga ye te akoma kosalela makambo nyonso mpo kaka yo oyedaki ye ebele mpo omona obengisi mutu na poto aye na poto komi yo obengisi mutu wana na poto okomisi mwana mosala okomi otikele bana na yo akengela bana na yo azwelako bana na ekole azongisa bango na ndaku alamba asala makambo nyonso soki akomi mosala afuta courant afuta mai atia provision na ndaku soki ameki oloba ngam na bengisi na poto ngam na bengisi na poto sikoyo mutu wana akomi kobanga soki aboyi kosala okorapele ke yo mutu bengisi na poto soki aboyi kopesa mbongo okorapele ke ngam na pesa mosala oyo bandeko tokomisa bandeko na biso baesclave te a cause ya bolamu tozela te ke bango bazongisela biso bolamu non soki osalisi mutu tika ye libre kokanga ye ta comme esclave na yo kokanga ye ta comme esclave na yo moye asala vie na ye pe eza te akomi coincé vie na ye nyonso ezosila kaka epa na yo na ndo omona na Congo omona ndeko mosusu ya mwasi apambango na mbongo azwi ye mosusu yaya na ye baofanda na ndako moko akomisi yaya na lokwa mwa mosala lokwa ye eza na bambongo avoyageaka partout atambolaka partout azwi yaya na ye wana tie wana yaya akoma kogere ndako yaya lamba asukola ndeko ya bilamba arepasele leki na ye bilamba akende koluka soki nini asala soki nini omona yaya nuni abali pete vie na ye nyonso esilika na ndako aleki mpo leki ana mbongo ayidaka yaya atangisaka bana yaya ata mosusu mpe yaya abota na ye maza libala te oso te mpe ntango abota te azalaka ye moko mpo apesaka ye mbongo mpo asombelaka ye lipapa mpo alatisaka ye alesaka ye yango wana akangi vie ya yaya na ndako yaya akomaka kosalela ye ti motu mpo akomi mpe paka mpe anuni sanke asala vie na ye moko mpe donc akomi esclave ya motu oyo asalisa ye. Donc moyen aboye eza te parce que otala so na boye ye mtalesanga ye mtalatanga so na boye otangela nga bolamu nyonso asalelanga awa et puis so na boye na kokende wapi omona okangi vie ya mutu mpe ti mutu na mpe vie na ye mpe esilika ya boye ageke asali eloko te nyonso atilekisi oka na ndako no aosalela na ndo omona makambo mingi na bato ya mbongo ya Congo
surtout bato ba gouvernement omono kanga ndeko na un otage abakoma kovanda wana babalaka te bakende epai moko te bavandaka na msu ba oyo mpe babota kaka wana babota kaka wana baoyedo kaka yo kaka babongisela ko batilo banikelo voiture babongisela okende mosala okende bamission de service bango bazalaka wana moye babima eza te baza coincé baza na esclave baza baesclave na yo donc baza na kati ya prison à cause kaka osalisaka bango eza malamu te soki osalisi mutu tika e libre akende kokanga ye te place akokende soki akozala na conscience ya kozongisela bolamu wana mpe kaka gloire à Dieu mais soki mpo ozali na conscience ya kozongisela bolamu te gloire à Dieu mpe kaka bato mingi bozosalisa bato bazongisela mino bolamu te parce que ntango osalisi mutu okoma okonte pa mutu wana okoma otili motema ke azongisela yo bolamu. Nzambe alobi ni parole était lobi maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Siko tango yo komo konte pa mutu ana zongiselo bolamu yeba ngo okozwela kote nzambe akosilika po okomotia motema pa mutu wana alors nzambe pe akosala ke mutu wana pe akoma mutu ya makasi azongiselo pe bolamu yango te parce que yozotia motema pa mutu omona po ozwa bolamu yango te okoma kolelalela nasalisa bato ebele bayelaka nga te natiki na nga na osese su bato te non salisa bato soki bato bayedo te eza faute na yo moko parce que ozotia motema bazongisela yo bolamu alors bolamu tozela yango epa nzambe epa bato te parce que moto aza moto akochange mpe lelo akochange mpe alobaki a lelo lobi alobi i okende pa ite soki alobi ke nalobaki a nalobaki i nalobaki a te etika libongo alors totia motema epa bato te yesu ntango asalisi moto ya liboma oyo akomi normal akangamaki na ete ke akoma sikoyo soki ezalaki neti bapaster ya lelo ale akomi otambwisa ye partout place nyonso osala campagne akomi manipule ya kotémoigne mpo bato bazala édifie bato bayebele ya kote moto asala témoigne kaka donc bokomi koutilize soki aotala mpe so ata azalaki na baprogramme ne mosusu aokoka te alobaki naza na programme bazobanga soki nalobi ke boye paster akosilika omona olobaki omoni nde oyaki ti nde ozalaki na bapriere na ngai okomi boye sikoyo okomi koboye okomi fier ale bapaster lelo baza bongo mais yesu atikaki mutu o libre atiki ye libre akende na ye ezalaki te ke yesu andotambwisa ye partout mpo yesu andoteya andotambola partout yesu andotambola partout azoteya parole de Dieu yesu azwaki mutu oteke autilize comme cobaye ti na ye akomisi neti cobaye akendaka na ye amemaki partout ntango azoteya alazala témoignage wana abanda kotémoigne yesu moto abikisi nga nazalaki liboma mpo bandimi bayebele non yesu atikaki mutu wana prévenez que yesu alesa 5000 personnes mapa pour na ka bolingo o yesu azaki nango pour na bato alesi 5000 personnes mapa mais jamais yesu alandaki bato wana bana kobenga bango bokimi mapa eza sous lelo boya te boya yoka mate ya mapa eza sous lelo non yesu atikaki bango au contraire bato wana bande kolanda yesu place mo balandi yesu atimbeli bango bien bino bolandinga oh maître tozoluka okuno za yesu abi bolandinga pour na mate ya te bolandinga pour boliaki boye su bokasi lelo su bolia omoni yesu atimbeli bango omoni parce que yesu yabe mitema na bango mais yesu apesi bango mapa wana te mpo akanga bango non bango bakomi koluka yesu yango ndeko soki olingi bato bazongisela bolamu oyo osalaka kokonte mpa na bango te salisa bango bosana banda kokonte mpa nzambe kaka akosalaki apambola bango lisusu place baza atouche mitema na bango mpo baya bazongisela bolamu mpo ozokonte mpa nzambe mais soki yo ozokonte mpa bato na baya omona nzambe akosepela te kutu ata apamboli bango akokanga mitema na bango baya te parce que ozokonte pa bato mpo mutu akobalukelo akochange maloba mpe akokufaka na ekei mais yesu akufaka te yesu aza vivant libela aza éternel alors yo konte epa yesu kokonte epa mutu te konte pa yesu continue kosala bolamu ntango ozosala bolamu zela récompense epa nzambe kozela ngo epa bato te alors eza mpe na bato mosusu ntango osalisi ye
tika ya kende. Parce que bato mususu tango yo salisi ye okoma okangama ye ozokangama ye yeba ngo ozoluka problème na vie na yo. Peut-être mutu wana aza mutu mabe nzambe alekisi ye kaka na nzela na yo tango mususu azalaki ni mutu malamu aye nzambe alekisi ye kaka po osunga ye à la longue aoya changer akoma ni mutu mabe. Alors soki yo okangami na mutu kaka po osalisaki okangami na ye par exemple ozwi camarade na yo ya mwasi azozanga esika msu azalaki na esika olala te azangaki esika kolala ozwi ye otie na ndako na yo obiki efanda no quelque temps epa na nga comme ça ebongo oluka esika na o sima soki ozwi bamoye. Alors yo ofandi na camarade na yo wana oyede ekoma na ntango moko kokangama na ye kaka te tika ye abima kende solo na nege camarade ofandi mpe mingi awa sikoyo namoni il faut oluka mpe esika parce que nga awa pe eze pa na nga il faut pe navanda bien na libala na nga. Alors ovandisi mingi osaleli déjà bolamu tika ye akende akeluka musala usoti pese eloko moko boye oyo akoki kosala ke atourne eloko moko boye to ateka to pasala eloko moko boye oyo esalaki azwa moyen kofutela ndako na ye ye moko kovanda na ye éternellement te to kovanda na ye libela to okangami ne kaka mpo oyedaka ye. Omona mpe mosusu ovandi na ye bongo ozosala mpe na baintere mpo otikelaki misala ndako na yo nde na ote koloba asalelaka yo. Alors tango nyonso tiki na ndako wana ozolinga kolibere ye te olinga koencourage te ke abima ake koluka mpe ye moko azwa mpe mapapu na ye esika akende koluka mpe esika na ye moko ya kofanda ozokangama na ye kaka ye nde akobalukelo aosala mabe. Omoni bato mosusu aza yakangama na bango te salisa ye moko libere akende ndenge Jésus Christ aliberaki mutu akende mutu alingi akangama na Jésus Christ te kende mpa na yo kende koluka ke kodébrouiller. Omoni donc c'est ça Jésus Christ alingi atali bake mutu yango azalaki liboma sikoyo oyebe epa na bango ndeni non wana etali esoutien yo so bongi kende débrouiller. Voilà mutu mosusu okozwa ovandisi na ndako na yo lelo lobi 1 mois 2 mois 3 mois solo na ye tika ye abima akende mpe aluka moyen usa soki oza na bamoyen pesa ye atourne eloko moko boye ateka to mpe mosala moko boye po epermettre afutela aluka esika nde moko afanda. Mais ntango yo okangami na mutu wana kaka mutu wana akosala mpe mabe omona sikoyo mso aza camarade na mwasi abalukeli yo azwi mobali na yo aséduire mobali na yo apo okomi usoti ye mpe azalaki na mposa koséduire te mobali na yo to mosusu azalaka mobulu alakomi kodéranger mosusu mpe mwasi mosusu bazalaka mpe faible akoki na ye te andimi mpe bakomima na mobali na yo omona alobi kuna camarade wana abotoli yo libala yo okomi libanda camarade atikeli na kati ya ndako alokomolela mutu nasalisa abalukeli nga vraiment azalaki na esika ofanda te camarade na nga trahir nga faute ezalaki ya nani faute ezalaki ya yo. Ntango ozwi camarade osali mabe te ndenge osalisaki ye osali bien mais ntango ofandi ntan moko boye libere ya kende osoti soki asengi yo service moko to naye ofandi epa na yo soki oza na bamoyen mpe se eloba en tout cas epa na nga moyen te en plus aza mwasi epa na nga moyen te mais camarade na nga zwa mbongo oyo oluka ndako afutela to zwa mbongo otournaka oluka ndako afutela to na olukelo esika moko boye to epai place moko boye okende ofanda na tanda oluka mpe esika na yo moko mpo moto mokili oyo azwaka esika ofanda moto oyo azanga esika ofanda aza te. Omoni donc osali bongo oyede ye mais kokangama na ye te so oza na bamoyen ede ye mais kokangama na ye te parce que ntango mosusu yo okangama na ye moto asalaka mabe ye wana apo komolela donc tozala na mayele tozala massage na vie oyo toza nango lelo. Alors mutu mosusu mpe omona oyede mutu wana tellement oyede mingi alomona bakomo azongisela oko ya mabe osali mpe mabe moko te akoma azongisela mabe akoma azongisela mabe oyo kozwa décision obina osali su bolamu te na tiki bato nyonso to na yedaka baselisanga bolamu te bazongisela yanga te na tiki. Donc mutu ya modele wana ntango ozwa badéception ebele oyede bato bazongisela te il faut mitala sikoyo estce natalelaka bato to natalelaka nzambe mpo mutu ya modele wana ntango bato bazongisela malamu te c'est que ozozela quelque chose na part ya bato. Alors tant que quelque chose n'a pas rabat ozonuka ba déception nde na uté koloba eza pe na mutu mususu opesi muninga musala azali na musala te opesi musala to pe opesi libala na nzela na onda zo libala wana to pe na nzela na onde azwa to pe ndako wana na nzela na onde azwa mukanda to pe na nzela na azwa loko mo boza vraiment important na vie na ye to po kabela voiture ali okoma ko kende pa batu nyonso okoma kaka ngam na pesa yango ngam na kabela voiture wana ngam na sombele bilamba wana ngam
ngam na pese libala wana ngam na sala ki abota na mimaki pas docteur na ngamoko na mimaki na église na biso moko boye moni pona ngai nde azabu okoma kopanza esango omona siko mutu wana akoma siko na soni andozala siko mal à l'aise akoma kwa net esclave na yo tant comme les esclaves na yo andozala sikoyo soki place bozaka ko bandi kokali solo wana ke yende mutaselanga boy omona mutana ndoko kasuko lobate abanda siko ko bayo na kati ya motema andosala sikoyo pe aluka ke alakisa pe batuke ezate yote mutu opese makambo wana soki abonga na ndenge na ye soki azwa musala na zona ndenge na ye andoluka sala bongo donc sikoyo ekoma na place musubu batu baobeteli solo mo intel mutasala po intel bozo musala ale batu musubu amemeli solo babi intel mutasala poza musala omona awangana tellement olobi yango trop bat nyos ba komo mona kake yonde mutu to salela eboye ando lukasko pe pa bibima pe awangana oma azuna musala tenga mona zo musala nga na yebi ndeko mo boye ndeko nenda sala tu aya poto ndeko ne atindele mbongo bisa passeport atindele mbongo bando debrouiller kuna po azo moye ya babiye nyoso ndeko na ayepoto tant ndeko na ayepoto boy akomi lipeka epa ndeko ne wana pa memi suna musala na bango akomi kosala ne musala moko ali ndeko ayaki wana akomi siko bien akomi stable makambo nyoso sikoyo avant de ayib sabato bien ngaso na ya poto na be fort na nga moko nga mona ne be fort na nga pourquoi alobi bongo parce que ndeko o abengi seki bato bele andeko beta lisole pa bato ando beta lisole pa bato ke ngane muna sala nyoso ndeko na ngana aya poto ngane muna sala nyoso so ngate be ndeko na ngana azana poto te na tindela mbongo bona sala boyeboy siko ndeko na tanga yoka lisolo wana na niveau akomelaki ekomosele kwa mwasoni ale komi soki bana kupa batu yepa linga bimake ye moko ndasala makamne omona awangani na ebola monde ko na salela omona bien ngamo ndi na ya poto na ngai ngamo na soufa na mona na ngapasi na ya poto na poni na komosa bongo a cause ya makambo o ndeko wana azoloba a cause ya bola monde ko na salela aoke koloba loba ngo trop na niveau ndeko wana komeli esimba suste akomosa la ke ye mopa mibimisake ayapi na ndenge na yango bandeko ta mosesi mutu totika bolamu yango moko témoigner bolamu na biso témoigner biso yo ke na ko témoigner te ke ngam na selele bo ngam na selele bo tango zo témoigner bongo yo moko ekobalukila ope omona muto sela bolamu pa wangani naye o ngate ngana yanga moko neti ndeko na lobia ngana yanga moko ngana yepoto ngamo kwa oke ndeko ne mutebengise pourquoi awangani parce que ndeko na kome koloba ngo petro aliye pa komo sentir neti que mo soni ali batnyo soka bawe bakake mutebengise na niveau comme nango ali akompe koloba ke ye mo kaki na ndenge ne yango il faut toyeba toujours tant to seli bolamu toyeba toujours ko bosana tika muto na za libre kokenda koloba loba te ke ngam na pese musala ngam na pese libala ngam na pese bana wana ngam na pese boye po mkomsusu po mona muto yosensa bolamu wana osaila bolamu wana akope ko wanga nango akoba pete nga na yana nga poto na ndenge nanga nazwa libala nanga na ndenge nanga eza nango yete omoni bandeko donc osalisi eza mabete meto ye bande komemela makambo yango yesu ntango asalisi muto atikaki libre abande kolanda ye talo bake muto ngam na kangoli ye azalaki na miluma mabe ngam na longoli liboma ngam na kangoli ye ngam na non yesu atikaki libre yango mpe biso mpe toyeba kotika libre bato tozwa ede ntango ede mutu tika ye libre akei na ye asala vie na ye soki akoreconnaître un jour wana ke nzambe kanda ayebi soki areconnaître yo te malamu mpe kaka me yo konte epa nzambe okomona nzambe akoyeba na korécompense yo au contraire kutu ntango yo okangi no monoko oyede bato ebele mooloba na yo te omona bato bando témoigner yo nzambe soki ando touche bango ntango yo otalela nzambe oyede bato me otalela no nzambe okipe no bato wana te bakei na bango baza libre nzambe sikoyo ando touche mitema na bango place bazala bando témoigner yo okanga so naza lelo boye eza mpona moto intel omo bato basutiki ye nde moto amemanga na poto moto etel nde moto apesanga mosala oyo moto etel nde moto asalanga tuna bana mwasi oyo moto etel nde moto asala tunga nabota bana oyo na condition ya bien parce que na bandaki kobota te amemanga na église na bango bapriere mpo na nga na bota moto etel nde moto asala omona ye moko ando témoigner yo mais ceux qui ont commis koloba lobango et ça net obimisi neti ridicule ali akoki pe kowanga na bolamu wana yango wana soki oyede mutu kozela teka mutu wana zongiselo bolamu koselisa bato eza malamu eza mabete mais tango oyede mutu kozela te mutu wana kaka azongisela o bolamu
tout comme pe soki oede mutu kokangama na ye te akoma esclave na yo akoma kosalela yo misala akoma kolambela yo akoma kolongola ti babipoti na misu akoma ti kosukola yo non tika ye azala libre tika ye azala libre yo koki mpe makambo na yo nzambe moko ayebi koma akorekompense yo. Donc c'est ça bandeko. Jésus-Christ akangami na mutu te. Soki Jésus-Christ akangami na mutu wana ya liboma wana akangami na banda kolanda lande. Oyo mutu ngana salisaki wana siko elingoza na yebi te so elingo bima ndenge nini. Ok, Jésus-Christ asali miracle liboso wana ta sala miracle belé. Elingo bima lokwa neti miracle liboso ka yango wana sala. Non. Donc Jésus-Christ azaki sûr na ye pe ande olinga mutu a vivre na liberté parce que yenda za vraie liberté. Yango ndeko nanga toza na système érotique na bato liberté tango aider mutu tika ya vivre na liberté kokanga ete ko coincer ete tika ya vivre na liberté et puis koloba bolamu wana te tika mutu osaleli bolamu nde akine ko témoigner bolamu oyo salela ye parce que tango yozo kine koloba bolamu oyo salela mutu wana e bando sala peke abima ridicule aya moko pe awanga na yango awanga na nango oga na yana ngapoto na ngamo kwa nesi bisona ina lobina musiko ndeko na wanga naka ndeko na kaka le même ndeko na mutu mso ala kisi ya kokumba voiture camarade na ala kisi ndi bakumba voiture ali camarade dans musiko abeti isole pa camarade mso abi soki ye ayebo kumba voiture ezanga na la kisi ya kokumba voiture ali komi na mato ya ndeko nga wanga na bino ngamo na bino ngana ko yebo kumba voiture na ngamo ko ngamo ko mtala kisi ngati omoni. Donc, il faut toujours ko sala bolamu, mais toyeba pe ko yeba ndenge nini tokokumbela ba bolamu wango. Tango sali bolamu, fana na onye nzambe ayebi akorekompense yo et puis muto sali bolamu wana ye moko wana témoigner. Mais tango yo sali bolamu, obandi ko kini koloba lobango obandi ko lobango pa bato. Ye bango bakowanga na bolamu nyonso yo sala omwa mutu ana oboya izana ngoyete combien na Congo ba wanga na ba bolamu ba sela bango omwa mutentel mutabimisa mutentel eza pe vrai eza bongo tellement mutu na déjà niveau e matière comme na likolo makasa lekina mutu abimisa kai ala komi batuni na télévision mutentel de biso o tenga na bima na ndenge na mo awangani omoni pourquoi parce que mutu na bande ko loba lobango ale mutu yo bimisa niveau e matière alo yozo loba lobe pa batuni nyonso akowanga na bolamu tika mutu yo bimisa ye moko a témoigner yo c'est mieux tant yozo kipe na yete o tika na oye un jour ba question na bima intel grâce ya mutu intel. Donc c'est ça. Tout ça la bolamu, mais tout ça la pona causer la récompense et pas batute. Tout ça la pona causer la récompense et pas y a nzambe. Nzambe ni muta ko récompenser biso na bolamu nyonso tozo sala la batu. Tout ça la récompense et pas batute. Parce que ceux qui ont ça bolamu pour batu bazong sur le bolamu okozwa déception. Ceux qui posent ça la bolamu, ceux qui ne koloba loba bolamu wango, bakowanga na bolamu nyonso yo sala, okozwa kaka pe déception, okoma kolela. Vraiment mutu awanga ninga, ngampena na mona pasi na awanga ninga. Donc étant to ça bolamu, to sala ngo, to bosana, osali bolamu tika mutu za libre kene na ye, pe sala ngo pona bolingo pe pona gloire nzambe. Ndenge yeso tika yumta liboma wana kena ye, abiki sikoyo aki azongi normal na kena ye, biso to tika bato tozo aider, ba kena bango. Soki un jour motema na nzamba touchango, nzamba ko sala kaka ke bato na bazonga pona ko pesa merci, to pe pona ko récompenser biso, nzamba récompenser biso na nzela ya bato wana. Auto salisa. Donc c'est ça ndeko. Ko sala bolamu eza malamu, eza mabete. Continue na ko sala bolamu. Continue na ko sala bolamu, nzambe akozanga te ko récompenser yo mais tikande ko compter pa bato po bazonga sur bolamu. Pe tika ko komisa bato be esclave na po saleli bolamu, komisi mona musala na yo, okomi ko manipuler, okomi ko zana salaire na ye olia. Tika pe o saleli mutu bolamu, obandi ko kile ko loba ngo e pa bato. Bakwa ko wanga na bolamu na yo. Bawanga bolamu na yo. Et puis tant ozwi mutu pe o salisi ko kangama na ete o kangama na kamani no salisi etika ekeni na ye. Pourtant o kangama na tant supe ka mutu ko salo mabe ye wana. To pe tant yo salisi mutu zo manipuler o komi ko tinde me misala komi ko mwa musala ni olekisi vine mo bimba. Asale loro moko te ya ye moko nyoso ka posa ila ka pona bolamu o sela ke po alia ka fufu na ndaku na yo. Un jour mutu wana akosalo pe mabe akoko trahir yo pe. Donc en bref, ceux qui ont la bolamu, tout ça la mot nzambe, tout si kan nzambe na récompenser biso bato mokilité. Ata muto mokila pesio merci te a récompenser te tika ye azala libre. Ko ke pe ko loba tenga na eda ye, mais azongi silanga loko ta kipanga kutu te non tika ye azane libre.
tika za libre yo compter epa nzambe yo pe oyo osala bolamu me bazongisela mabe batrahisoni limbisa bato wana nyonso tu zwa bafardon apesango epa yesu parce que bible elobi venez à moi yesu alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos zwa bafardon apesango jésus limbisa bato wana nyonso tu oyo bazongisela mabe limbisa bango banda marche na sika na nzambe continue kosala bolamu lokola ozwaki décision otika kosala bolamu longola décision wana zwa décision ya malamu ya kocontinue bolamu na yo banda siko kokonte epa nzambe kokonte so epa bato te mpo soki ozokonte epa bato yango na badéception eyaka parce que moto achangeaka na ye donc c'est ça oyo nazalaki nango mpo topartage na bino yango wana nzambe apambola bino nde tomonani mikolo oyo ezoya lundi toa na live na biso tobosana te en tout cas soki nzambe permettre tokosala live na biso lundi soki nzambe permettre biso voilà que Dieu vous bénisse nalingi bino trop to continuer si je na biso ya divorce que Dieu vous bénisse wana tomonani like vidéo tika commentaire et ça la bien merci na bino pe oyo bozala déjà na ligne wana voilà nzambe apambola bino nde tomonani ciao 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 ciao